notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bambote na bo pardon to na bande tika ka kochano ba ko katate. Voilà balandi ya Info 16 Tozoe bisara na bandeko chaque fois bo continuer ko s'abonner pour chaîne ezanga likwanza chaîne bayaka ko finga batute chaîne oyo eyaka ko lagisa mitagala ya batute ndenge tokoma na culture ko lagisa ka batu mitagala ya batu mais na chaîne oyo mitagala ya batu ezalaka te chaîne oyo epesa kaka d'information chaîne oyo ezopesa bino ba réalité ya Congo réalité ya kini na ba réalité nyonso ezoleka na ba esike belé. Voilà lelo soki toluka ki to solola na bino bandeko topesa na moi idée to sala moi débat moko bien moi lisolo moko ya kitoko lisolo oyo ezana minoko ba congolais pe ezana minoko ba tebele na poto esika bovandi pe na Kinshasa awa ezali concert ya Fally Ipupa El Marabia, El Marabisho, soki El Marabisimo, soki El soki nani bomba El wana nyoso bino batu boye bien obo bino batu bo maîtriser ngo bien. Fally Ipupa El Marabia les lois de décision ya kobeta Bercy salo ya munene ya beta na vie na Kofi Olomide Kala. Les lois sali déjà 10 ans jour pour jour et ça dit déjà 10 ans que concert ebeta malisu na potote ba raison ebima ebele soki na bosanité mais na omeka kotanga ba raison ya liboso ezalaki raison moko politique ezalaki que bandeko na biso na este bazokufa bandeko na biso na este baoboma bango ba Rwandais bazosala tapage na mboka na biso yango esalaki ke congolais nyonso oyo azalaki libanda décision ezwamaki état d'esprit mosusu ezwamaki balobi ke concert moko ebetama lisusu te parce que batu bazokufa epa na bino mais bino koto boobeta na bino ba concert batu bazokufa epa na bino koto danse décision wana ezalaki bien to monaki ba mouvement elamukaki na ba Afrique du Sud elamukaki na ba pays nyonso ya Schengen elamukaki belé et koma kaka bandeko na biso bakomeki kokende obeta mwa ba concert ya mike na États-Unis moi Canada moi États-Unis vent wana ekotaki ti na Afrique du Sud pe bakombata bayaki makasi donc ezalaki moyen te. Alors raison liboso ezalaki yango wana raison liboso ezalaki que congolais a commis distraction batu ba okufa pa na ye yeka ko bimisa balbum masika olie pe na balbum mango ayembelaka ta makambo ezosalema na mboka mais azoyembaka kaka mama nalingaka yo tala nzoto na yo ezalaka mwa boye loketo na yo yango esalaki ke même bandeko Afrique du Sud ekomaki soko okei kuna oza musicien oza artiste comédien fiston ça il peut kutozo maramu na ye kuna donc ba obeta yo obetama bena na poto toyebi ke ba vie kengo ba betama ba vie belé ba betama ba vie belé ba betama wana na roba no tanga ba kombo te po ba leke belé vraiment wana raison liboso raison mi balé ezalaki
ba musicien na biso hein ba artiste musicien na biso na ba artiste comédien na biso so ba komi poto po awa avokende to ko saka ki osali réservation na hôtel X to hôtel Y okofuta jour moko be okofuta mbongo ya so combien de jours to une semaine so komi kuna mwana na mwana lwa nyoka obendani masa moko aza na pale na yesheye okomi kuna ovandi mais ya ba artiste ezalaki mingi babane ko vanda sikoyo na sima ya bafan na bango babano vanda na sima bafan na bango fan moko lela na ye artiste X to artiste Y aozwaye aloger ye pa na ye azoliesa ye azosale maramunyo so repese bilamba mais ba artiste na biso kaka musicien bakomaki akomi kuna ye pe na tour na ye nde ba congolais a repesi loboko ya zuna lokolo azuna loketo bakomi kozemisa bana ya bandeko babano yamba bango babandi kocha bango bazemi do oke bulo ya bimaka na mwasi na yo abimaka na mwana na yo don makambu angaye mambo ekoma koloba mana ba forme ebele sikoyo oyo pena e compliqué ki bato ezalaki nini oyo ezalaki e compliqué makasi ezalaki que bandeko o bazemisaki bana na bango na basi na bango bakome na colère bango pe basale mwa click na bango oyo alobi wa lobi balingeli pe ba artiste boule do ekoti pe kaka na cadre kaka ya ki combattant na cadre kaka ya ndule ebetama te après wana raison mususu lisusu ekobima raison ngweza nini ba musicien oyo biso ta bakenda poto bayaka pa na bino bandeko na biso bayaka mingi kotole matolo malulombo ndeko sunga te boye telaka oza ndeko na ngai boye bebe mais mutu oyo ayeko tole wana tangu yoko ya Kishasa ukuti ye stable ya kosakana te do alekeli on esprit atunga ba immeuble atunga ba pala danger koluka yekute komi ba garde liboso ndako ekomi soko mesani kaka ozipe maamuna yo kushi mususu bazaki desi pona ba comportement wana ya omonike ba masa musu balobaki biso toko kabela lisusu ba musicien te to ba comédien te wana pe e créaki guerre na on mususu lisusu oyo ko créer lisusu guerre eza que ba artiste comédien na ba artiste musicien ba opesa ye mbongo bwaka mutu X azwi mbongo alie abwaki mutu te alie na ye mbongo ne do a consommer yango mais abwaki ne mutu te ba exemple ya vie sona tangi kombo te balobela inga mabena otanga kombo te vie X adama mbongo abato vie Y adama mbongo abato mais ozo le kabajuru ezaka ke producteur ya JDT JDT alia ipe mbongo album ebimate soki nzembo ebimate wana ezaka ba réalité ya poto ba msusu pe eyeko kota bango ki combattre za nini chaque fois soki ozana Kishasa awa tozana batu msusu bazana droit ya kolia mbongo ya leta bazana droit akobetu mbata soko zongisi unakupika we wana seri Kabila zalaki unakupika we unakusemaka boye unakukangaka unakukamataka unakublogaka bino boyebi eloko wana ekrea ba una ekrea ba makambu ebele sikoyo musu bande oboli mzana seka po kini yana makambo ya kini ya bien ngalo ba kini legete zini na guwa kini ya bien mongo telaka mutakola mukana tongo boy mutazo bisoke yo yebinga est-ce que to yaka na mokili to yebana ka ba fox bien mutuna mutabunda na vie na ime yaka kini sikoyo kaka na cadre wana na ndule kaka ne wana ba misu balongwa Kongo mona mbila mo bo abotole emomi mbila mo abotole emomi ameki koloba boye unakupika mususu pa longwa Kongo po ba jeune riche ba jeune millionnaire na Kongo ba bimaka chaque jour
yo radio moko boye papa na bango bakomisie DG na place Intel compagnie nyonso ekomi ya bango bakomi kolia mbongo ekomi na ngo ya bango baliaka na bango ndenge balingi akomi pe kozwa bamomi ya batu po bamomi na biso akini bolimbisa ngai soki boko eko déranger bino mais bamomi na biso akini balelala grave ya kosakana te so amoni kaka jo wana auti ne soki lotutala na ebite so boyebi mboka wana lotutala auti ne lotutala aya boye via koma DG vie pe mwami na sema la repe kota banini abotela noko incompréhension abotola emomi noko alingia meka ka boye unakupika so noko ya mpia kana pa fâché akoti nzela ba Maroc akati si Espagne Paris tant komi Paris ngunda ono baolanda na kini kuna naza Kabila na batu na ye eyindi ya solo pe zali bena ba ope bazala ke ba victime ya régime utoleka ba victime ya kosakana te baza ebele ya kosakana te même nga mona olo bana bino ba période mona kimana na kimara po ba ozoyo so ba kanyo kuna compliqué yo na kimana sikoyo bangunder pe babwaki ngunda ebele babwaki bangunda na colère kaka ke ate mboko banoko oyo bakaisi mboka eza kaka ya bango biso tu photo dame na mboko oyo esala peke lo wana pe ezena ndenge nango bakomi pe bakombata kuna bazuluka siko ba régler ba compte ya bato oyo batikalaki koto ba oreni esali liso bloc mususu ba misusu pe momi moko boye abima na mwasi soki abima so na général so na colonel siko mwasi ya colonel wana to mwasi ya général wana koma kolukisa momi wana force azuye anakupika u tokobareyo wana na kila lingala momi wana pe na tour na ye akimi ngunda bwaki ngunda kote kuna toujours na meshaka kawana mususu pe koto yo apesa pasteur moko boyela pasteur asala nini amela ye tango amelie et comme sengalar na ye pasteur oh, moi je suis boye conseiller de Joseph Kabila en matière de fenêtres en matière de claustra donc pour tout le monde va conseiller il y a ba forme nyonso oh moi je suis conseiller de Joseph Kabila en matière de Kolambati na Tongo oh moi je suis conseiller de Kabila en matière de nini de roulage somi tukane linge bima vous comprenez kaka ke ba matière comment ebela ba trafic d'influence na niveau 0 donc ozotambola na taxi po ba période mo opera au 500 ba période mo ekoma kia wata to lo ba ke Kabila longwa et comme même na taxi ba so koloba Kabila te yo ba kokanga yo eleka ya wana mboko siko batu wana nyonso ba bloc wana nyonso ekei kosangana donc kanda ya batu ya musique ndenge zo betara ba congolais ba komi distrait kanda ya batoyo ba botula bango ba momi awa kanda ya ba oyo ba momi na bango ba musicien ba biza na ba momi na bango ba biza pe na bana na bango kanda ya ba oyo batali ke mboka ezo marché te kanda do ba kanda wana nyonso esangani yango eboti qui combattant. Pour moi, je soutiens les combattants. Moi, hein? C'est là l'engagement que moi, je soutiens les combattants. Mais les combattants, ce qu'il y a genre nini ope nga nazo soutenir. Nga nazo soutenir les combattants oyo baza pour que Congo ekende liboso. Mais ceux qui combattant, okoma ki combattant po musicien moko azwa ki momi na yo. Non. Wane ko comme so combattant te. Yo pe luka na virage moko attaque homme. Luka pe momi bo wela ka ba momi po bo wela ba momi do bo su kaka na ba momi mais écoute mama mboka te po mboka eza na maramba ki momi wana te. Moi je suis pour les combattants oyo baza po régime Kabila salaki batu mabe foro régime wana elongwa. Naza pour ba combattants wana. Nga naza pona ba combattants oyo ba boyi injustice na mboka.
baboyi injustice na mboka bakombata wana naza na bango elongo mais bakombate bele babimi na lo ya bakombata bafigure ebimaki mwa makasi bakomanda iso bozwi babokechu premier banani wana pena base démarquer même ata na Congo na Kinshasa wasotunika bokechu bato bayebi déjà que wana combattant. Alors 10 ans pena euto leka ndule ebetamite na poto do ndule betamite bandeko ndule betamite do ambiance na poto ekomaka ba musicien batikala ba ono beta mo ba wenge na bango mais pesa bango pe souffle moke pour ba musicien kini moyeba ya lisusu ezate. Voilà kaka na moment wana pe ba héritier amekionga mutu na tembe oja tembe na ba combattant en tout cas ça no tembe na bato parti politique moi dimi mais ba combattant oyebite nani azali do balo wala ba kamikaze oyebite nani combattant te do akobimela kote nini ya bandali kofi wapi bande ko combattant. En tout cas idéologie wana eza maman na idéologie ya kosakana te na bongisa na polo po ezokita mo moke na bongisi sikoyo ba combattant na boule na bango na boule ezalaki bien boule eza bien tito kei héritier linga meka moto na tembe moi boye héritier kena na ba grimace belé mais akuta batu na tembe ya kosakana te seri mo kutu jibempia na kobeta na mona na jomo ka fasha lobi zibele loso ki obeti yo okumona makambo tukusala yo okuzunga na Kinshasa wana ndambu jibenga na zande kununguluba mesoko beti ngalbe bato ya ikolo na yeba koti incompréhension bo de ce sérieux. Oui makambo ezoleka kaka makambo ezoleka mais oyo esalaki pasi makasi oyo e complicaki batu oyo pe e dérangeaki ya kosakana te eza que 10 ans eza respecté 10 ans eza respecté Fally Ipupa El Marabia El Moselia El Matador El suki ndenge nini ba El nyonso na opesa ye alobite ngana za politicien te bino bokana ye ba politicien ngana ye kobeta ndule na ngai po ya musala na ngai yango tozela totala. Mais avant de komana na étape wana pendant 10 ans wana bandule betamite so bosali constat bomona mnaki musique na biso emizali la na ghetto nde to bengango mais koti pena ghetto bien ghetto ngo na yebite e koti pena soki ghetto na minute yo na yebite soki ekomi ghetto ya ghetto te na minute ekomi kuzu mi ekomi na kuzu de musique na biso ezokoka lisusu te ba ivoirien be komi ba bricata pram do ba nini bo tikutu vaya ba nigérien wana so ba ivoirien e koti ti ba wera so bandi ko mona générique wera o mona neti couper décaler koti wana donc vie aseda ki mo muke o izala ki vent yaki donc choix ya laiti ba ndule wana to ba yika ke bango batikali na kopa ndule mais chose bizarre chose très bizarre rumba rabiso ndenge ezwaki pene kiti pena do kiti koto ba musicien soki a voyager c'est ka kebeta na Angola soki a voyager c'est ka kebeta na Lufu on a habité bande ko so bokena déjà Lufu eza frontière ya Angola na RDC sko na ngambo ya na province ya Congo central so wuti kimpese okoti songololo koti boende Lufu yango wana bato bakomana bango ba musicien kebeta na Lufu ndeto banomono mituka wuti na poto na minute ekomaka ba kebeta na Lufu bayena ba mapapa bayena ba congélateur muso sika mususu esala kate me bayena ngo kana kini ekoma ba musicien bakoma revivre nde wana musicien po wasomba kara sika ekoma compliqué poto banomono musicien mo welongi mabeso beti tour na poto ezongi boy mo elongi bongi mais lelo ezarali susute ekomaka mame ka ba leader mutu moko azo voyager bandeko likambo kamwa Fally Ipupa a signé lobi bon ndule zali ngana za politicien te na yembela politicien moko te il faut ndule ebetam siko nazo komituna toto tuna na ba question
Ce qu'il fallait Poupa abeti. Et kozongisa ndule na biso to musique na biso place ezalaki ou bien ekofungola nzela ki ba musicien nyoso ba mekaki ko beta avant fali ba beta kite et opesa bango courage bango pe ba beta to ekokwisa liti ya ba combattant de baloba question mark na lo pe anglais moi nini sikoyo musique na biso to ya fali Poupa so ya beti. Est-ce que il y que lutte ya ba combattant ba vrai combattant ba oba osala ngo pona ba momite ba oba osala ngo pona nini te mais oba osala ngo pona mboka. Est-ce que ba ko continuer lutte ou bien ba ko banda ko pona musicien oyo ayembela régime utaki ko lekate ou bien musicien o aza proche à régime ou lelote ou bien ba ko banda ko pona musicien moko ayembela na ata député te abeta ou bien ndenge nini. Pour ceux qui fali abeti ezosenga fo botika pe Kofi abeta botika pe Wera abeta botika Fera abeta botika Fabrikas abeta botika Moïse Mbiye abeta botika frère Michael Ambai abeta nabi na file pe fo abeta. Pour ceux qui fali abeti bamsu babeti te en tout cas même ngai oyo na soutenaka ba combattant na osepelate. Non, c'est pelaté comment 2 poids 2 mesures et vous allez bien. Mais ce qui vous sali que fali abetate. C'est que tout continue lit do ezosenga lisusu foti régime afachi ekokweya bongo ba concert ekobanda. Donc il nous faut encore 4 ans ou 3 ans et 10 mois. Pour le régime Afachi et Sila. Au régime Afachi, tu veux dire qu'en Afrique, le président Mingi a obéi à des mandats, ce qui passe à kanda 3 mandats, ce qui peut kanda leki 4 mandats, le rôle à tout le monde a Togo. 4 mandats, 5 mandats. Donc, pendant ces 5 mandats là, ou pendant ces 2 mandats où il y a un droit, 10 ans de sous musique et kobeta te donc ça va nous faire 20 ans que musique est beta raté. Donc bana na bino obota banda ba oba kokisi na 10 ans ba moni ba musique wana te ba Bercy ba Zénith ba nini tout ba moni ngote. Sikoyo ezosenga fo ba ya komona ndule ya ndengwana après 20 ans. Donc après 20 ans tu ebite ba Wera basi basila ba Félix Oise quoi ndeka koma ba livre ati asala déjà bibliothèque to librairie ba Wera son koma linga ko koma député asi akoma député ba Jibem Piana asala suki nini. Donc 20 ans lisusu ba ivoirien ba nigérien ba konza musique na biso lisusu pendant 20 ans. Sikoyo to mera kosala analyse image na sala yango to swana te to lobate ko alobeli ba combattant mabe ou bien zo côté la fali non nazo sala analyse moko libre ya kosakana te oyo mutu akoyi kopekisa nga yango azate za lokola naza na wenza bayaka na vaye na nganga nazo lobala nga na mesa moko wenza bayaka mutu akopekisa nga azate na kati ya lisolo na nga na obeta outrage au chef de l'état ezate outrage anani ezate so yo 20 ans wana do ba musicien otoyeba awa oyo babilongi na bango eza mwa jaro babanoki no bongela na poto ba otikala kana babilongi ande wana ebonga te toyebi te ba musicien fo basomba ka bakar na biso bakechi ndezo uta Dubai bakar pena ya Europe wana ba ozango lisutende bo banoka bela bango toyebi te ba musicien na biso ba olinga lisusu basi ya poto tendeza rapena ke concert momi moko sepeli na ye pokona na poto bino mo bato bobetela biso ke bino déception eloko pamba donc déception eloko pamba ba jo ba o décevoir ba momi ba o décevoir ba jo de déception eloko pamba na poto sikoyo toyebi te pendant
10 ans mosusu ezolanda na oyo déception ozala ebele te toyebi te. Alors bandeko analyse oyo biso moko tomeka kosala yango kobeta ya Fally eza na avantage ya nani? Eza avantage ka ya Fally to eza na avantage ya biso nyonso ba Congolais? Kobeta te ya Fally eza na avantage ya nani? Eza na avantage kaka ya ba combattant ou bien eza na avantage ya biso nyonso ba Congolais? Nabi ke concert etikali 2 jours pour concert ebetama. To mekana no ko kanisa, to mekana no ko solola, to meka ko se comprendre. Est-ce que Fally Ipupa l'État congolais a meki ko négocier na ba combattant isimbi te yango a luki akota Fally Ipupa na makambo wana ou bien ndenge nini? Toyebi te. Mais on a yebi ke Fally aza musicien, musala na ye avivaka na musique. Ateka bakar te, ateka ba pantalon ba jean te, ba polo te, musala na ye eza musique. Aza pe na mwasi na bana il faut abokola na musala na ye. Caché pe ndete oloba bosi ke asi atushaki caché na ye. Toyebi te. Tolongo lisusu wana, est-ce que gouvernement na biso congolais ou eza ya Fachi lelo pour Fachi pas ala combattant moko na bino kuna, est-ce que théorie d'entente moko ekoki kozala te entre ba combattant na chef de l'état na ministre ya culture et art komeka ko solola ba combattant ba soumettre ba problème na bango et puis chef de l'état a défendre yango, ministre de la culture et art à défendre yango, comme ça concert et meka kozonga. Pourtant des fois boyambaka na mona bajo bozo yamba nani fayulu bozo yamba fayulu, oui c'est bien, mais boyamba pe ba député belé, boyamba pe ba sénateur belé oyo bokanisa ke solution ko ya na nzela wana, solution wana pe eyati netinga na comprendre solution à Congo et koyaka tepo tokangaki sénateur tokangaki député. Donc solution ya Congo koya na éveil patriotique ndenge évêque muku na zongi ndenga zalaki na FCC zongi sikoyo nde solution ekoki koya wana na sens nini eza faut komonisa congolais ke mboka oyo ezalaka ya bino bokoki ko fâcher un bon matin bo fâcher bolobi ke FCC cash bosangana ki na ndenge na bino kopo wana etali biso te à partir ya lelo tolingi koyoka lisusu ya FCC cash te tozana lisolo kaka ya gouvernement moko ezala mise en place sans que ezala ba contrat moko soki ya ndenge nini oyo peut-être bato ba comprendre bien ba contrat ngote ezali kam faut ba congolais ba comprendre que ba koki ko fâcher pe na tongo ba bité toujours marché pour ba libanais tout les lobazongi pa na bango ba wepe ko lobaki non ezala te za nani ko fâcher ya bato ba sala ke pa ba libanais non congolais tout a fâché pour salaire eza bien te. Il faut écomaquer ba congolais nyonso bazo fâché donc ndenge za carburé mati parce que carburé mati omona ba car nyonso to kena kotika na ba station et mati combien ezaki 2000 et combien 2500 ah mboko yo tusuki ka wana. Mais toujours koloba te ke ndenge bomatisi yango boye biso pe mituke vani na ba palais to kosomba te ti jour oyo bokokitisa yango nde eloko ya kosala ya makasi ya wana. Il faut ba congolais ba comprendre que non ndenge za boye soki yo zo mbongo na facilité faut baninga bazo souffrir. Il faut ba yoga toyo na beni mutu moko adaye jour yango Congo mobimba misale ezati Congo mobimba bulo yati. Ce qui patron moko a menacé pour na boulot ba tout pena ba pesi pe communiquer ba ba fâcher les patrons wana. Au mona ke moi makambo e ko changer. Na bandule ya Fally oui c'est bien. Oui mais ils ont sonné bena gravité. Pour ils ont ba obo peki ça ba beta te, ba beta pété. Mais il est le passé ba congolais, ils ont continué. Pour nga na lobaka sui mutaye biso ke ate na minute yo na Kinshasa ma mbezo simba akosi yo na Kinshasa tozo ka mia na Kinshasa tozo souffrir
de voir même nga na osala na bino émission na minute na lien logoti donc faut na lien na melitité na sali logoti donc après avoir osala émission au mona de fois na robima libanda na luki lipa ya 200 francs bache manteka na kati bleu blanc bache na kati soki blue band bino nde bobengaka bache na kati na zuma ya 100 francs na bae ozomba de titre non sala ba boulot moko colère mais wana choisir système mutu eza wana soki peut wana posa ya ko combattre le système il faut tozela rabatu te o intel a on peut sa solution tozela kana tibemba solution ezwa mate tozela o Moïse Katumbi ko sala elo ezwa mate tozela o Tshisekedi le père ba te belé ti ba koti na mabele awa Tshisekedi le père pas pesa solution te o te fachi yeyo tozana ye to ebite bilan na eti na suke kozala ndenge nini mais tozokemba nani alors ko zongi na sujet na biso est-ce que fali kobeta na ye ezo profiter na nani so ezo profiter na famille na ye po alesa libota na ye butika ye abeta mais soki menoir moko eza na sima bandeko liti na bino eokende na mai soki pe fali Ipupa DiCaprio ayebi ke ba congolais makambo bazo revendiquer eza ya solo ako déclarer pe que non na obeta lisundu le wana te po jusque là na beni ba tuerie ezo compliquer ezo continuer makambo nyonso ezo be baraka ngai pe ndula ngo na obeta te bota ila biso na problème ezo le kana beni eza pe lit donc pour moi na sala analyse na nga selon nga na fréquentera ba parti politique na comprendre que ça la parti moko te ko sa solution na Congo ezate. Pourquoi parti politique moko te ko sa solution? Parce que parti politique objectif na ye ko za pouvoir et puis ko garder pouvoir wana plus longtemps que possible. Wana eloko liboso. Batu nyonso bayaka na bautaka na ba parti politique tango ye eloko liboso ayebi ke baninga o baleka ki wa balia ki batonga ki bandako. Il faut yepe na tour na ya sa nini atonga ndako. Il faut la tour na yepe ba mboko arriva ko kende il faut akende ba deuxième femme troisième femme quatrième femme yepe faut ça lango parti politique eza que ba sala ka cop donc cop nde biso to kende boulot non faut na sala émission na parti politique pesa ndengo na non master tala boye Kabila proposer biso boye bemba lobi boye tozongisa bodo eza cop na bango po ba gagner ba benda mbongo baza kuna na posa solution te non ndeza boye na mnoko na bango ba congolais bazo souffrir wana ezaka nzela yako tsela batu na ba mabulu to na ba ventir na bango oyo to mesana ko sala donc ezaka ka conscience ya ba congolais tant que conscience na biso do eko changer do elingo lo baboye likambo monique eza anormal marché. Tout le monde a Kabila beta biso ba masasi beta ba gaz lacrymogène mais tant comme to bande ko marché kaka azape moto amona ipeke tena ba bando bare batuti wapi nga muna na sala na ngata formité na bando bayaraka batu kana désordre nde wana non asuka kipe acha kipe pause solution zoma ki mais penza te nde to bando zelela ngote. Mais il faut lutter toujours, mais lutter tout méga canaliser. Alors, nous avons déjà chité dans l'isolo na biso. Si j'ai na biso zaki, fali Ipupa abetato abetate. Cameraman na biso azo signaler nga déjà. To komo ko indépendant na suka ndeko congolais, ndeko combattant, ndeko ya parti politique ndeko ya nani to mengana kotala likambo ngo na komi mina na suka ya lisolo na biso bo continuer ko s'abonner chaque fois po awa photo solo la mingi mamboka to solo la ba réalité ezate ke kwanga emati ba ya oloba kwanga ekitite emati ezate ke oba promesse ko kisami te to loba oba promesse ko kisami te donc tozota la bino dans 2 jours conseil ce qui beti binorak conseil ce qui beti te binorak
mais biso tokotala bino bomeka nano ko réfléchir avant bozwa décision ebeta to ebeta te bavantage eza nini soki fali abeti badesavantage eza nini soki abeti lit oyo fo tokende nango ti ndenge nini do bozwa temps ya ko réfléchir bandeko na nga bakombata donc napesi mbote mpona sukisa napesi mbote na vie na nga Willy Sionga napesi mbote Zoe Nkiambi frère Richard Madeka bandeko nyonso ya poto na ba ona yebi kombote napesi bino ba mbote ozuita benga ngai to solola to continuer ko débattre lisolo oyo po eza makambu ya mboka na biso pona lelo to suki awa bo continuer ko s'abonner bo partager vidéo par-ci par-là et ko sala biso très bien mais toujours kabwana mena ochela bino vidéo na Info 16 kakawa na ochela bino vidéo ngo eza nini vidéo ngo eza ndenge biso to belela ba fulu na kinawa fulu salite bosoto eza ba jomoko na ebité to be ngo association de malfaiteurs, association de bandits, association de chege bolimbisanga pona excusez-moi pour le terme mais bazo mériter quand même moi biloko na oloba donc bango nde buto mona ka boulevard salite wana bango na butu mboko yo bango na butu bayaka na boulevard bayina pusu ya matiti ba moto gizi pena oyo ba moto gizi wana ba keweseke ba misu ba benga ngo ba keweseke ba jara ba biloko wana bayaka siko na matiti na bango bayeko bwaka ngo na boulevard boulevard kutuna mu ya pasi boulevard ya soni boulevard moko na boulevard minde zate ba shege na boulevard mais bino bozo lisusu boyo bakisela biso matiti boulevard ekomba maka difficilement mais bino bozo bakisela bato matiti bata bino moko obike koloka ya Congo eza lisusu na soni te bato bazo loka ti na moyi boye muto azo loka poko loka mboka eza ozo bwaka matiti pena bozwi pena pusu boye ko bwaka matiti na boulevard non makamwana toyoka pena ke bato wana bazwi vraiment tumbu ata azande ko ya te faut changer bokolanda image wana bato mitema mabe ya Congo ça va to suki awa botikala malamu na mabota na bino bobosana ko s'abonner te merci beaucoup. Notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.